tant que langa mutuka moko yo moni o na zala keto na bamba uti puta ba artiste et tout ça na ki na viva koleka Charlie Prince ye de un a fouté la na appartement moko boye oyo baza ba famille belé na kati vrai responsable a fouté la lupangu mobimba ye moko ngana fouté la lupangu oyo eza ya mobimba oyo kokotsa même 4 quarts lupangu ya mobimba donc lupangu wana to a deux familles zangai na bana ngana kati monter de toutes pièces et il y a aussi des idiots comme ça qui regardent et qui commentent ba croire na ba idiotie wana donc ils sont tous idiots siko ngana za idioté Charlie Prince obenga biso ba idiot obenga biso ba idioté na musala oyo ngana bénéficier plus que Charlie Prince mokili mobimba eyebi par plaisir mais na kamwe ka ke mona maza na paye na nini na c'est du FT. OK. On va vérifier aux yeux information sûre. Si tu veux je t'amène toke bandeko na biso cité du fleuve bozolandanga ngana confirmer Fally Ipupa somba ndako na na cité du fleuve na 2015 na valeur ya $700,000. Ça dit Charlie Prince lelo so confirmer les biso oso confirmer ba téléspectateurs que Fally Ipupa azana ndako kuna te ndako na tomona eza ndako ya Eric Mandala fa Mandala c'est ça non c'est comme on dit oui. OK très bien Charlie comme alobi eza ndako ya Fally te eza kosa le cas na kosanga bandeko na biso cité du fleuve ba porter ngai na Charlie plainte tokende me kosamba nde na parquet à côté de la caisse je vois Rolls moko boye likwa mabanga voilà Rolls sona ya solé pe kaka te wala za Rolls Safari Rolls Safari kende na cité du fleuve soko lingi tokei tuna yo voiture eza likola mabanga eza nani eza kaka moko ya marque ya kala eza na Rolls ko tuté eza kaka moko ya marque ya kala bon Rolls abimana mwasi ya mututé nazalaka gigolo te okuta jamais mbebo nange koma rouge pour kofiba fiba na se ba ngazo bisayo kwa ni bino ko ya vérité. Mbote nabiso ba chers internautes partout dans le monde bosola nabiso na émission tolobela yango lelo ye na fimbo lelo to ko beta masolo na zana esengo na kata plateau oyo ya mabongo Ken Piana Makizembe pourquoi to yembeli susu Ken Piana abia ko lala te akotika te il faut ça la droit de réponse na makambo o Charlie Prince alobaki à propos ya ndako ya Fally Ken Piana lelo akobimisa ba vérité tout sauf rien Ken Piana abi a faire montrer ce que makambo sur Charlie Lobi eza lokuta to eza solo émission le logo ça la plaisir na ba téléspectateurs na biso partout dans le monde là je pense directement à mon beau-frère maître de deux Skouming Motema Chantal Ntikou Christine Kiyambo na Katsa Paris Fallon Moussassa na Ornella Moussassa les na zabongo na Ken Piana Makizembe l'homme de la presse bonjour. Ouais bonjour Christian Siko bonjour na bandeko nyonso balanda biso nga banda mbote mingi na mama CDJ mampata mama pasteur mbote mingi na prophète Emmanuel Dodi wazo sunganga na mabondeli mbote na prophète Moïse Kabodi en tout cas na pesa merci mingi na mo colonel Héron Ilunga na misala zo sala pona ville ya Kinshasa bino moko boyebi ke bana matete lelo soki matete koma na lumière bapesa en tout cas mon colonel Héron Ilunga merci parce que a tia lumière na 4 coins ya matete to moni même initiative zwaki na matete a tia ngope na partir à Ipen kuna pe to moni ba poto vraiment ba mine de coach en tout cas mon colonel Héron Ilunga en tout cas nzamba pambola yo ndenge ozo sala vraiment musala pona ba quartier na biso na Kinshasa. Très bien Ken Piana. Je pense que les autres sont bon mercredi. Dimanche, l'équipe Fally pour Babeta qui n'a mal au concert les Kandem. Ouais, concert les gars qui vraiment très bien. Mais n'a qui occasion ya kokende penate nazala ki na moi ba empêchement muke. Mais concert les gars qui très bien. Tout le monde a ba image. En tout cas, maluko zala ki pena au pesi mbambo aboy. Ba masa na biso bazala ki wana ba Thierry Mombaya ba demer pe bazala ki en tout cas ba représenter biso concert les gars très bien. Concert les très bien Ken Piana jour pour jour. Balbi TV Radio T Charlie Prince a bimisi ba vérité ya Fally Ipupa.
c'est faut là que nous directement Charlie Prince to yamba qui dernièrement na ningina signaler na ba téléspectateurs sur na biso to ça ba journaliste tout ça au milieu des villages. Je pense que émission la sala na Charlie Prince ba propos teni et engagé kaka yemoko ya biblio ko abimisaki. Mais le lope to sepeli ko zala bongo na Ken Piana a ko faire voir biso est-ce que c'est vrai makambo Charlie Prince aloba que c'est solo Ken Piana est-ce que la nege émission Charlie Prince bon batu batinela nga balé nango na landaki na monaki 100% lokuta 100% lokuta dans 100% lokuta bama samo boyaka internet boye na défi que non biso toye ko corriger toye ko bongisa makambo na internet or que internet etambola kaka na mbutu biso to tambola kanango soko ye na esprit ya logique na monde ya internet parce que internet ezaka nango église te soko ye na logique ko koya donc comme mbisa landaka place ma etolaka to tolisi très bien Ken Piana je pense que va téléspectateur ne sous la biso Ken Piana Charlie Prince alobi ye a répondre ba idioté c'est-à-dire groupe na bino bufinga rayi Charlie Prince ça qui clair abi azana tenté ya ko répondre bino pourquoi vous êtes les idiots na bato o balanda rabino na bato ba commentaka ba idiot o mona ki on ndenge merci beaucoup Christa Siko ndeko na biso Charlie era bande internet intéressant en tout cas na bato ya yamba o ba ko fula ye fala yamba ngai na c'est to sala débat na ndeko na biso Charlie Prince débat 30 minutes na beta KO na kati ya émission na yemo na beta KO na seli servo même maloba na bimisa la makambo mususu ya ndimate aya esprit moko boye net a piéger boye na beta KO na internet batutu balanda baloba en tout cas Ken Piana jo ayaki na mission ko iso mais félicitations pour bambie na mabele moni bambanga o Charlie Prince azocha la bambanga na musika tocho kutana dernièrement awat na showbiz place Fabrice azo répéter nga nazo gangela neti mwana muke mais alobi yo ndo bande ko kengela nazo gangela neti mwana muke pe ba image pe ezali nazo gangela neti mwana muke a répondant ni o ni a nasima na na ke nde batikali ko sala bémission na ba fans temai complexé parce que nga liboso na ye na lobi ba journaliste ya TV ba ye ko bebisa musala nazo bazo filmer na ye aza na sur place mais Charlie Prince alobi totula ke question moko lobi par rapport ba journaliste o ba oti poto natangile journaliste nini o aleki Charlie Prince parce que nga la tuna ke nabi ozo finga fali pozo luka poto pa faire alobi non tuna ba journaliste ba oti poto wana nana lekinga merci beaucoup Christa Siko otuna ba journaliste ba oti poto soki nana leki ye de un a fouté la na appartement moko boye oyo baza ba famille ebele na kati vrai responsable a fouté la lupango mobimba ye moko na si oyebi vi Charlie menaka oyebi vi o ngakeni na menaka ngana fouté la lupango o eza ya mobimba o ekokota même 4 quarts lupango ya mobimba donc lupango wana to a deux familles te zangai na bana ngana kati donc tokosa la comparaison côté wana te nga koma mona batu bakoma dembela masola baka boye na boye totika tana ta mais soki nga lobi na bando tambola na car na tambola na bakaro bango batambola na ngote moi baketi wana ya ba $3000 nga na niveau ya baketi ya ba $3000 te na yebi ba raison nini o esala kake nga ken nazala na matricule moko boye te batu babi ke ken na bulana karo mais comme na moni comme trop c'est trop kala mingi te bo sepela na bino weke bat balembi na makolo ake kala na bi kasi batu bo sepela kaka na film carton problème ezate na film abonné belé au bon internet au bon YouTube merci beaucoup na bat bo mona ka ko ba ta film na film eza ba abonné belé film na film pe patron nango aleki ba journaliste nyonso internet na kara chef beta gazon bon to beti gazon na émission je pense que va téléspectateur ne se bozola na biso awa to zabongoma na kata film na film donc émission lelo bo zapete bo rester toujours branché pour la vérité awa Ken Piana Makizembe Charlie Prince a bimisi vérité pourquoi ba musicien a fallu batikala na poto Charlie Prince a expliqué biso boye alobi boye fali ipupa Bercy oya beti na ba artiste na ye
tant que yabetaka Bercy na Kofi Olomide Kofi asombelaka bango bakar OK bazongaka poto wa na ba Mercedes fallait la sa carte rose na ye que fallait ipupa timba OK mais lelo ye abetisi ba musicien Bercy a foutu bango 150 €. Merci na kati na lobate Christian Siko olobi Kofi Olomide ba fallait ba betaka Bercy asombela bango ba Mercedes mais quand on peut expliquer ngana no Mercedes na Jeep car ni était comme cher entre Mercedes 300 na ba Jeep ba car ni était comme cher na na zomo occasion répondre il y a une vérité fallait assumer ba musicien ba Jeep mais na bisio lelo na Congo to sala ba ignorante musicien nyonso afali akendaki poto bango nyonso bazongi na ba Jeep en plus bazela na ba Jeep moko te bakare beleza pe na mai mais raison c'est là la bisa yo ndeko na biso tango fort atango na Jeep moko o ndeko na biso faire atambola nango ba même Jeep o ndeko na biso riti matadi azalaka nango Jeep anaza likola $10,000 o ndeko na biso ba junior boto quoi ana Jeep ya rouge ya cher musicien nyonso ya fali baza na ba Jeep presque bango tout siko donc bino pona bino bosoka ba bimisa image ka ya mabe ya fali ke ba musicien fali ba uti poto bazongi ne lokote siko ba Jeep ya sika o ba tambola nango na Kinshasa awa ba Jeep ya sika mais Charlie Prince a si vérité bina poto ba musicien ba ndeko kemba ba ndo sanga sika ko la raison pour laquelle ba musicien ba moni ke ba bona bango kozonga ba tikali na bango na poto entre autres Charlie abande ko so na bango. Merci beaucoup Christian Siko nga kenda e poto ya lobi ba idio nga leki bango so na nini nga lelo Charlie Prince obenga biso ba idio te na musala oyo nga na bénéficier plus que Charlie Prince mokili mobimba eyebi na nini abenga nga idio te nga na musala oyo na bénéficier nango na makambo bele yo yebi ke nga na bénéficier ko tokende nano na voyage à poto te toki eza parmi ba bénéfice ya musala voyage à Tiré eza parmi ba bénéfice ya musala famille na même manga poto te nga ke poto ya musala na ngai nga ke poto ya musala na kenda fui d'ici ya musala donc premier visa na zona vie na nga na bando tangelo premier visa na kenda fui d'ici ve na so des données fait na so des données de ka travel amema biso na ba saper na Karine Mokonzi tozo visa na ngali boso ya vie tozo nzela moko na Karine Mokonzi à travers musala otokenda fui d'ici deuxième visa na ya vie na nga batu ba pesa ngo batu ya BCBG visa sous ya fui d'ici troisième visa na kenda na pona musala héritier wa Tanada mimanga Angola quatrième visa Fali Ipupa azolanga visa ya Angola tomata avion awati aéroport ya Angola o ba Charlie Prince bakenda ngo nzela lufunga kenda ngo na avion nazonga na jet privé o so tuni lelo ba journaliste nyonso tozata ba vena so ba honorable zakara ba baso ba de donner ngo ba ya mami lela ba vena so ba problème kendi un so jet ba matango na nute ngana zo occasion ya ko mata jet grâce ya Fali Ipupa en tout cas au monde na fanda bana zela na nute cinquième visa et ça visa sous la pesanga ya tireki keken au travailler trop kende ko pema ngana zwa ba visa nyoso famille et pesanga visa te nazo ba visa à travers musala na tireki cinquième visa na yo visa Schengen na kita na Belgique na tambola France na côté Allemagne omoni ba mboko ya yoka na sang o ya revaka amona un jour ba mboko ya zalaka na complexe que moi si moko soki ya ba mboka na bengi ya pota ka complexe ngana kenda poto pe na buda pe ba momi musu ba changa lito na boy mais Charlie Prince a besoin de expliquer yo à travers musala oyo nazana visa ya tseki ka ndenge to fandi na awa ya une année ya plusieurs entrées plusieurs entrées oyo soko kepa na ye azana visa moko te apa Angola oyo yakenda na vie na ye mobimba donc na oya bisayo na kede no malembe oui na vie na nga na yamba ba star na yamba Weranson na yamba Kofi Olomide na yamba ba vie boziana mama mbili bel kuto to sala émission na yamba ba mabele lisi o akufa donc na yamba ba jibe piano jibe kuta sala na sport so ye soko tali
ba musicien ya yamba leader à monene kozala musicien mboka peut-être si on va ignorer mutu mwa boye parcours neza ça va parcours ya mutu neza ça va mais par contre que binu ne bozo ben poli binu ne bozo traiter Charlie Mabé bozo tchaba miniature na lokuta bozo conseiller makambo yena Saratola Charlie Prince Abi azo comprendre vinoté mais zela binu ba idiot zela merci bakabalo yazo sala pona fali émission bo sala kinaye bon bakabalo binu bo sala zela émission oyo sala kinaye mais yo yebi amote ke fali alekinde kona biso na succès musika poni bo na bo sala neti bo ignorer. Ok, d'accord. Merci. Mais il y a bien très bien Christian. Vous posez ma question claire. Que boye. Vous posez ma question claire. A boye comparaison. On me met dans mon comparaison. Il y a boye comparaison. Parce que yo me met dans chemin vérité. Il y a yo mona. Il y a une masque batuneti. Et ça a monté ma gambo tuna. Autour la question mon frère. Non, c'est pas là na yo parce que aux alaki pendant milieu du village. Ndengo zo ya mbanga boza pour milieu du village. Yebisanga eloko nini olo artiste mboka alekeli fali na angle nini na musique na biso ya Congo. Bon, très bien. Wana yo mtoko yeba, je pense que ba téléspectateurs sur na biso ba propos teni et ça ko engager ka. Eso engagé ngai. Ken Piana Makizembe jour auto les ka to na conférence de presse ya Ferrego là na kati ya Sultani batebele bazaki wana Ferrego là a parlé sur clip na e oyo ayembi ya regarde-moi. Tous les questions na ba concert rebelle bazaki na ba confrère par rapport à clip Ferrego la bi clip wana ndenge ba réaliser ngo écouter plus de 60 000 €. Est-ce que tu as le clip? Que ça c'est qu'on a mon ndenge à répondre na question na te. Répondre bon talent. Non, on ndenge à répondre te parce que mutu azoluka ta 30 000 €. Alors ba que non na réaliser clip il y a 60 000 €. Tandis que il y a 30 000 € na compte bancaire na peut-être exact. Bozo so batera ba yuma moko boye bambakas. Yo ça la production to sali ba ne belé tourner malongue exact. Ba production so lukara ya ba mingi ba kermesse après ça la clip ya so papa botika ko oteka ki banda ko combien pour ça la clip ango. Mais quel peut n'a pas rencontre bah ici monsieur que Charlie nani pardon fallait pour passer l'adresse T place avant da yebanité alors on a Chanik on a les Tex Africa bon adresse il fallait pour pas battre la nabiso sikoyo et sika star audimat star international partout dans le monde parle de fallait pour pas adresse ne ça puisqu'il y a fait le goal à Toyebi merci il y a fait le milieu Toyebi merci beaucoup fallait azofanda na Chan Metal zanda kunaye ndako na ye ba fouté là Mbutu ndako na ye asomba ndako na ye abongisa vazen na alpango asima pe asenga tekela epo babuka basa l'espace pour na parking baka côté na to ko bandolobela ba vie privée a falité maintenant yebisa premier ndako o fali asomba la vie na ye ezala na route de Matadi ezanda ko ya deux niveaux oyo ko comparer jamais na ba star mususu zolo bawana po bo vanda kwa bongo ezate Falinda kuna eza bien batia ba climatisation batia biloko nyonso mais atia na locataire te na bandal falaza banda ku combien na cité du fleuve kuna za anda aza na parler to comme place siko na États-Unis bo mona ba falaza sala ba télé réalité na kati ya ndaku na ye na kati ya États-Unis falaza na ndaku na France fali place afanda reza na ndaku na ye na quartier ba riche Fali azana lupangu ya munene wasomba ngo 2,500,000 $. Asomba ngo na Milan na Italie. Okay. Place rozala ke no soki lelo fali atiki makamba muziki. Place akokende ko pema na bana na ye. Okay. Ya lupangu ya munene ba piscine makambo nyonso. Yo yebi depuis muziki ya Congo banda. Artiste moko ya congolais wazaka na siège na ye moko azalaka te. Fali pour passer na lupango mobimba tiango siège wana eza studio eza na kati place à répétition eza na kati radio eza na kati aza artiste moko très bien organisé aza structuré na makambo nyonso tout Fali soka ngake ndoko sakana na mai na fleuve aza na libongo na ba bord ya ye ya mona sena la président ngina kende na beta tatu na mai mekende kuna bapeso mutu akumba yo to sala la émission na gabana na kati mai na kati ya ya Fali yebisanga siko na ba moyen de transport
ndeko na biso bo comparer net na Fally ba discussion moko terre à terre ya biso ba congolais pour congolais to so leki mutu quand bo banda na débat déjà da batinga mara ne loko mo ya kala ta discussion ngo sila batu batinga mara wana na point na kala match ezate. Très bien, Ken Piana. Je pense que les téléspectateurs ne sont pas Ken Piana a bimé ça vraiment la vérité. Émission les autres ça la plaisir bongo na Chantal Ntikou na Kata France, ya Godin Ntikou, émission ça la plaisir na Christopher Kanyou Kamote Magélite La Rose. Félicitations pour la bébé Sikobo télévision émission ça la sous plaisir bongo na levier Alain Toumou Piom qu'on va contenir na Kata Houston il y a Jarené surtout x4 Ken Piana yo makizeme va to loquer pour ça la droit de réponse les tout ça na Ken Piana makizeme jour pour jour vérité bimi vérité bimi débloque au Kangama ya Fally Ipupa la cité du fleuve Charlie Prince azana ba preuve que ndakuwana ya Fally au Fally ça la ba documentaire ya Fally té. Merci beaucoup. Preuve année. Charlie Prince, aloba kene kotala ndeko mwa sofanda kuna Junior Wendo. Koko makomi kuna atunina na lojo A. Fally, je pense que Christian Soumaël organise sur image oyo. 13 na 13, en tout cas na 13. Ngana ebate, c'est juste derrière Univers Télévision. Et j'arrive. C'est qui t'a logé ici? Fally. Pour ngana dit que bloc wana Isaka Fally. OK. Zone to les cas na banini ba bloc wana ya Fally. Na komi wana ti. Oh, te ngam ta loger nga awa vie. Vie na nyono Willy Mandala. Willy Mandala susu neni. Na kiti na se. Na bitin no ta sozo linga ba musicien, ta sozo linga boma tout ça. Na tuna batu. Oh, mais pala nani? Oh, ya ba Mandala. Bon oh, ya ba Mandala. Deux blocs wana kanga ya ba Mandala. Na kei na sorti na tout na guérite ngai na ndenge ya koluka parce que je peux pas ça dit lekila inga na tout na bato baza na entrée bato na bi bloc ya Fally ya côté nini oh non mais pourquoi ko to na ra bloc à Fally bah c'était Fally a ozaka na ndako te aketi ko tuna na ba garde ya sécurité bazaka na porte ya entrée ya cité du fleuve ba yebisi que Fally Ipupa abandaki ko louer awa na kata cité du fleuve ndako wana ezalaka ete. Merci beaucoup. Merci que ça c'est ko bande ko bolanda biso bani le côté ya na ascenseur vérité pe ya malembe na escalier vérité fait comment ngazo confirmer yo na lo bango bande ko na biso cité du fleuve bozolandanga ngana confirmer Fally Ipupa somba ndako na na cité du fleuve na 2015 na valeur ya $700,000. Mais ndako les Zelana expliqué yo nga na sala émission na ba ingénieur oyo bazotonga na chinois wazara architecte to sala émission wana to zaka na gabana basele nga na kosenga ngai komi na lakisa ndako ke o ndako ya Fally ba ingénieur baba oyo za ndako ya Fally Charlie comme alobi eza ndako ya Fally te za kosa leka na kosanga bandeko na biso cité du fleuve ba porter ngai na Charlie plainte tokende me kosamba nde na parquet tokende kosamba na parquet parce que ngai na Charlie toza bandeko ya cadastre te tokende toyeba cadastre eya kokata likambu parce que cadastre nde eyebi chaque mabele ke mabele tel eza ya mutu tel tokende na parquet ba porter biso plainte bandeko na biso ya cité du fleuve bo porter biso plainte toyebi ke cité du fleuve eza place au ba autorité belé ba fandaka jamais place wana na mesure ya sécurité balobaka ke oyo eza ndako ya mutu tel oyo eza ndako ya mutu tel comme toza na débat nga alobi boye Fally asomba ndako kuna na 2015 na valeur ya $700,000 Fally aza ndako kuna yebe bosali na émission lobi eza ndako ya lokuta tokende kosamba na parquet totala nani oyo akotikala na libula makala wana yo sengi na bandeko na sengi bandeko cité du fleuve ba porter biso plainte na sengi be ba porter biso plainte tokende kosamba parce que yo ken ngada imagine nga ona la seke oyo eza ndako ya Fally imagine nga kozala wana ya yepe o aboyi ke eza ndako ya Fally te za lokuta ya yepe imagine bacha comme ça ba juge bakatela biso ka likambo Charlie Prince je pense que ozolanda biso oyoki ndenge Ken Piana lobi donc c'est préparé Ken Piana a saigné na bata cité du fleuve va porter biso mi ba le vérité ba porter biso le ba vérité ngai nde na sala biso kuna na gabana yepe asali alobi
ndako wana eza ya fali te apesi na kombo ya kolo ndako oyo fali alakisa comme ça bandeko ya cadastre bakata makambo yango comme ça ekende bien. Ok, merci. Omoni lelo bato bakoma kamwa makambo fali osala donc bango mpona bango eza impossible fali asomba ndako ya $700,000 kutu bokamwa ndako ya $700,000 bo oyo asomba na États-Unis $1,500,000 ndako asombi na Italie €2,500,000 €2,500,000 fali aza na société ya transport na poto akoki koloba biloko wana nyonso te société ya transport. Oui, vous avez fanatique à Fali. Non, c'est fanatique à Fali. Millions Fali à Fandara de France. Ils ont un artiste congolais mon côté. Est-ce que vous avez un fonds de millions à papa? Ils ont un artiste mon côté. Mais vous avez un pote pour tambolate, vous avez un banda à Fali. Natambolate comment? Tambolate, vous avez un station. Natambolate comment? On a bêté la rabattement solo que non. Stade ya Paris Saint-Germain ezana banzela kaka na se nango na bete ya parce que na lekaki wana na ba même millions wana nde ba millions ndako fali ezali siko bino bozoluka bosala ba biloko moko boye boluka bosala ba biloko moko boye neti ya kokosa batu ya n'habite kindoki ya vis-à-vis boye na mona ngote après ne loso te de la musique to bando de la bien ba artiste ndeni d'accord to garder la place là pourquoi to le bien ba artiste puisque ba artiste bango bazo ka ça va bien bon la mamba ndako te lo banyo so merci beaucoup to nous sa vérité quel pena makizembe dernièrement to ça une émission au commissaire Gibiso Aigle oyo fali asalela ki en vidéo tout monde qui a na Instagram na tout monde yango partout bat bande ko balaki bisongo mais vérité e ko bimana susuke Aigle wana o fali asalela biso eza critère moko nde apesa ki fali cadeau mais yo kumisela ki biso Aigle wana eza Aigle en or fali pe azongo la ki biso. OK vérité continue ka ko bima ngai problème na ezali problème na ezali bola sabiso image boya na moto apesa ki cadeau wana bokende bo sala na émission parce que on a lobaki et si na lobango comme yo boy bozo la biso muta pesa fali cadeau boy la biso comme ça débango ici là fali pour pas sombi bag nanu ya €20,000 oh mais nazo quel makambo nazo yebisayo bag ya €20,000 yebisanga ba artiste au salaire azo komisa est-ce que ba somba ta montre ya pamba ya €20,000 parce que fali pour pas ba montre ba yibaka na montre moko ça coûte €50,000. Ken piana biso to yebi ke montant na babaka ya prix ya montre s'il faut le dire na kisangani ezaka $10,000 mais yo lelo bufungoli biso ça va monter 50,000 ezaka 10,000 il faut qu'on se renseigne bien ça va monter à 50,000 OK Ken piana to ke ne sikoyo Charlie Prince a l'habitant commis na cité du fleuve aleki mopanzi amoni ndako ya Soulé on a komisa ki bongo boss na boss Soulé na saluer à passant OK Charlie Prince abi liboso ya ndako ya Soulé amoni qu'est-ce moi qui toko ya Soulé atala mopanzi boye Ross mo ya kala imatela mabanga siko ba longo la plaque ba tana kati ayo comprendre alande longo be mais ça ya Aigle. Merci beaucoup Christian. Soulé de 1 place à fanda wana eza appartement oye azalaki ko fanda te azalaki na appartement en face place ba kara na eza fanda eza en face côté wana à côté yango sika. Depuis Soulé na yebeli na cité du fleuve azalaka na appartement o ngambu ka wana o Charlie alakisi ezalaka kofanda kaka place wana bon eza voiture wana mais kende na cité du fleuve soko lingi tokei tuna yo voiture eza likola mabanga eza nani eza ka moko ya marque ya kala eza na Rolls kotu te eza ka moko ya marque ya kala bon Rolls ça fallait c'est là na expliquer yo te d'accord fallait autre somba car il y a 217 000 euros devant apesi bino boloba na deuxième mais fallait comment somba biloko ba filmer na ba montant era mbazi le bourgeois ministère a fali o bolobi ba ministère fali ba se retrouver te era genda somba valise moko muke ya 8,000 euros o ekamusaki batambazi o somba pena ba 8,000 euros valise boy bino siko bolingi
bolingi bato basala ndenge nini au moins tango beta lisolo ya fali pupa auto kosoma mutuka 270 euros to mona ki yango na ba vidéo to mona mona ngote moto yango na bongo azate azate merci ko bato bazolanda biso balingi bayiba puisque ba vérité so ekomi mamalema siko nakara bato fani ligola mabanga d'abord ke ko filma ngo bola sango na image ke fali aza nakara mo bo fanda ligola mabanga ekola mais quand wana déjà tala kara bato yo ke filmer lobi eza car il a fallu faire quoi comment na ngwa ko kangisa yo kende ko prouver nga ke car na nga o eza ya fali comment car wana obino ko filmer eza ya fali te car wana eza ya fali te car ya fali eza wapi Rolls ya fali auto yebeli et moi na katekenda est-ce que nga naza obligé ya kolandela ka ba bien fali na charger mais non ya kolandela ka ba bien soit ya fali ken piana awa ba bien ya fali awa ozo sala ba santage na o sur kombo fali ozo komisa fali za ba mbongo fali za ba montre 50 000 euros fali mituka ya cher mais s'il faut na mito on la ozo ko molobeli ya fali puisque bon lakisi déjà na ko zama neti molobeli ya fali te na liste ozo lo ba la vérité bo pasha mo panzi mo côté nga je me vois na yoka na kana artiste wana te parce que kopi na sala na yesimba te ya to yoka na te mais koloba ke rankini moko boye to zala na ngona ye ya ba mamba musique eza rankini te parce que eza kopi moko na uta na ngo braza esimba te décourageant parce que na kopi wana na nganda se retrouver na mbongo moko boye nga permettre na ba 2007 wana na pepe ata mo ring na za ata na ring na rata bale wana yango moni to sala orange nga nazala yokana na bango te mais nga azalaka na héritier oh nasali combien des années nazalaka na héritier nga bakanganga nakenda samba na parki ya Gombe wana nga natambolaka na héritier kutu nde moto atindelanga baavocat moto afutelanga amande mpo nabimezaka ndeko na biso Charlie wana ntango fere akangisaka oui bafundanga na parki ya Gombe nakenda kosamba mpe na beta bango kao debout ozalande trop sire nasamba kitoko merci très bien Ken Piana je pense que tokomo chité malema esena ya mo ba amandi mo bo Charlie aye wate andeni Charlie aye apesi na bimi mais Ken Piana so fali yango bino bokoma bo identifier nga ba fali depuis ka fali amemanga Angola na 2017 na 2017 so ba guerre banda depuis 2007 est-ce que 10 ans après be bambera ki mutafali 10 ans après la guerre c'est vous amoni bat balanda biso na makambo banda na matanga ya vie na biso madilu déplacement makambo banda na place makambo banda parce que na ya na cop na Notre Dame ya Lingwala leader ezande ni cop eza boye na soli na mwana ya numéro 1 ya Braza mwana numéro 1 ya Braza bino atina mutu lobi na tongo mutaya na mbongo cash to yatina pala artiste azaki likolo etage na ye to talani pe boye na se na komi to bengi pe le mutu na biso ya Braza ke na toza rappelez biso dans 2 minutes moni neti président kita afongola so porte père to fanda na mbongo liboso ya lupangu ti 15 akitate ndeko na biso o batindaka loba ba artiste congolais ba sekete mbongo pena yango yo mutasede naso nga relation na nga na mwana po na salisa copie ya ba aventure a déplacer mutu wana bayamba yete aloba ko tumbongo efalaki bapesa nga ya compte na nga tanga efalaki bakabela nga $10,000 et pas artiste efalaki akatela nga so 5,000 balles yebi ba 2007 ba palais zaki moins cher non rappel ko ya chebino comme espace za munene ke mama bozo 15,000 boka bo alpa on katikati balma ba pesa pour 15,000 na séance zaki belé ba ba ko otekela ngate ba chebino ko d'accord très bien Ken Piana Makizembe je pense que ba téléspectateurs ne se besoin na biso ba propos tenir nazo rappeler moi chaque fois puisque ba tebele ba commenter ils sont engagés là parce que non na ça rappelle na ba tebele ba sali commentaire na émission Charlie Zaki libre il y a pour répondre à ma question na ngai ngala poser ma question il y a bimisi ba vérité na de la même manière tu appelles Ken Piana awa na so poser la question azo bimisa on a senga kende recherche na cité du fleuve car on ezala likola mabanga kende tuna kolo karo ezalaka nani
kasi bino bato internet yango sujet bimi soki sujet bimi bosala mbango ya kende foyeba information so ka wana baloba ya fale eza likolo ya mabanga bosokende kofilme yango te pourquoi bokende kuna na cité du fleuve bofilme. Mais quel pion a vu que Charlie Prince a mis si vérité Moro a félicité Fali pourquoi fallait comment comprendre Bino je parle de Bino bozo tia Fali na erreur bozo bébé c'est image à Fali en plus Fali kalami ita au box Bino déjà un par un ba comment on voit entre autres il pose la kati kolongwa na ndeni te yebisa na pena zala clair tout autour à Fali zala clair tout autour à Fali pour OK merci bana sa image artiste OK merci tout Fali kalami ita ko sanini akobwaki sabino kobwaki c'est l'axi nini bolongwa pour bozo bébé sa image. OK merci beaucoup de 1 papa de 1 na yeba te so ina bandela makambo ndeni ngasa pas Fali au sala pas Fali na lobe boye lokate na komisa Fali parce que makambo Fali au sala na komisa o Fali au sala ndena lo prabajibe bazaba baba leader o baba monument ba beta la musique ya danger soki lelo tolobi bato ba beta ka bavumba na ba fête eza mutuneti confie l'onide ko boya jamais ti mokile kufa eza mutuneti jibe ko boya jamais ti mokile kufa ozu mutuneti rede amiso ko boya jamais ti mokile kufa ozu mutuneti stino mubi waza na poto malgré œuvre na ya Romeo Juliette œuvre ana to yoki banzembo zobima nango danger héritier zobimisa miange mi démon nzembo kozala lengi neti nzembo ana na limité. Regarde-moi faire rigola et bêtête soki na lobi na loba te loba soki na lobi na loba bo loba yo lingaka ete te bimisa soit son ya papa Wemba o asala hommage na King Kester bino bolobi abeti son asika siko meso na to trouver ngo na kati ya nzembo ya hommage papa Wemba abeti la King Kester to tuni pende na biso soliste o abeti akuna lobi tu nga na beti te babeti linga to loba nini papa Wemba keso na mi repose un peu to cimetière papa Wemba mikolo zo chauffer moto po œuvre na ye son na ye vraiment basipata en absence na ye problème ils ont pété. Merci Ken Piana merci ba téléspectateur bosala ki ba débat awa nga ba fingi ngai na ba sexe ba mama na ngai na internet na ba commentaire pour yo po finga rabat mama Kene mama Kene boy nga na finga la mama ya mutute na kota vie privée ya mutute vie privée ya mutute est-ce que potazana na kota vie privée ya mutute vie privée ya mutute na lobela mutu en face na yebisa Charlie Prince fara fara boy na bi Charlie Prince yo solo bala biso to bebisi musalo biso batumabe yo solo ko soigner image pourquoi pas yo pe ko senga Thierry dia wa pardon pour obete ya mosinzo linga mwasi na ye Thierry dia za camarade no lelo bo kana kate pona faire a momi eloko na bete kawa ko répondre te ba image za ba archive za oloba ndeni osaka pale donc mutu mabe o nani ba qualification to zo pesanga na bimana mwasi ya mutu te nazalaka gigolote okuta jamais mbebo nange koma rouge pour ko fiba na se ba ngazo bisayo pani bino ko ya vérité siko ngana liaka mbongo na motoki nanga na sali musala nanga caméra na micro ezolesanga na bokola ngo bana na sunga batu na quartier nanga engagé pe batu na engagé pe batu na entreprise mutalela ka salaire azate na futa la ndaku nanga na motoki nanga na futa ka tout le monde bien il est kalonga pono pono il eza masolo photo beta omoni na vie que ça c'est go yo za monteur na se yo yebike eza na batu mususu bakima yo parce que ozala na engagement ya batu belé parce que makambu ya ba site et c'est na monteur va disponible pour na yo faut que tambola kana ye partout on a besoin de mission moko boye et ça les tant la mission belé ça na la bensi bina so 4 journalistes bon ça ensemble faut que boza na rapidité ya tia vidéo pourquoi ce monteur mo boya za ba peshima o benge bozela na c'est ça na monteur difficile o benge Charlie na ba somo boye o benge Charlie o benge boye zela na c'est ça na ko monteur na tu ne benge Charlie mutazoa Charlie na ta wana te una ofuta mabia na lo biboye te ko futa na yango gravité ko futa meza nango gravité ye comme azana na mbongo ko futa technicien mbongo malonga te a préféré travailler na technicien mutu passe biso za entreprise zo kotisa mbongo il faut to travailler na ba technicien oyo ya vitesse de jeu parce que on a na vitesse atata ke événement ko la kuta na Frank Vincent o basintia capacité on nan to kuta na événement na bike na beta bango film preuve année
tout ça là émission na Kofi tala ngulu pa ba journaliste oui na mona vitesse film chaîne et ça là ba 5 quelques mille visa à biso matanga pululu la Kofi yo mona ba vitesse ngana beta ba émission mo batu ba yebelenga na beti na beta ba 200 et quelques contre émission et ba 300 000 et là si que ngana na vision na koza na Montero ana ba engagement belete. Très bien, Ken Piana. Comme moi, na souka émission na biso, je pense que les téléspectateurs ne sont pas biso. To comme na souka mais faut qu'on s'en na bande cité du fleuve, pas porter biso plainte. D'ailleurs qui y a on a ça non Ken Piana question sur que tika biso. To mono kala mingi tawa opostaki na kati ya fimbo na fimbo. Émission ça na roga. C'était comment les Ken ngi. Non, émission na roga ezalaki bien en tout cas. Ngana luka pena roga to ça l'émission. To ça na émission kala. Alandanga na banzondo ba 2007 série wana internet ezala raté nga regretter l'émission belé na salle internet ezala raté ba archive nanga kufa na sala na wera son émission na kata stade pena boigwe to ça na wera émission na ba trésor lolo marché na regretter fort ba émission na ba archive kufa na sala ba dernière émission na ba king kester emene ya kolega banan ndeko na biso Charlie oyo zoloba Charlie lelo vient de la forêt azalaka na moi ba mes attentes na petit na yende ko na biso artiste mboka aleka TVP a popola wera tambusanga boy na boy na soma ba kabira nanga na suka nguna ba pesa ngata $10 ye musicien nyonso o kaka za na moi kakini muke kaka na mutu na ye faya kaka popola kaka na habité après on est bien dans le milieu du village na lo ba vérité anine papa na lataka chemise ya kizigolote na lataka polo ya kizigolote montre mwana mwasi nde akabelinga ite keti nanga na tsaki mbebo nanga quelque part tena mela bazei ya mutu ko ba kabelanga keti donc comparer ngai na mutu te Charlie Prince na mobali na lukaka vi na ki mobali OK omi komisi Charlie Prince alobi ye abokaka mabanga te na parmi bino tout ba journaliste aza les seuls journalistes où azora $10,000 ya libanga. Merci beaucoup de nga bato nga na bwaka ka ona kota pe na ba parler na bango msuti ya okufa mona baja bato wana te eleza pesa na téléphone nga. Allez-y, comprenez, je suis avec Ken Piana Makizemi na qui a charge na makambo ba téléphone eza sœur Pauline Lumumba mwana héros national eza S10 S10 comme Rumeli na koya siko na carton to c'est la kaka après les 20 na na carton na la kisabino sikoyo S nini nga na koya kofungula nanu jibaza na ngote Kofi azana na ngote wera azana na ngote fali pe na ndimite et là kala mingi te. Merci Ken Piana to komi vraiment na souka na bwaka ba batuneti ba kardozo mamba wanke na ona pesa mwa na ngandoi ya mwasi na ye ozolango combien Philo Lusamba ozolango combien na sombela ngo terrain na ozone ils ont un terrain na ozone yakala ça c'est vrai ngamo na yebi 25 sur 25 zela tokende na malembe nga na sala la visibilité ya mokonzi ya munene ya mboko neti colonel Héron Ilunga apia wa akota quartier matete wana na soir amoni quartier eingenga te ya molili asala commande na Chine balwa avion mobimba ya bapoto na ba câble à courant soko tali matete mobimba wana atia bapoto to mona kana ya baminda asaela bango ba départ unique ya sombela bango banini o batiaka na bakabine ani bango batiaka na ba transform minene wana moto oboka wana colonel Héron Ilunga prêtre de prêtre même colonel ana même initiative asaela matete yango na boki yango siko na ipene ozaka to papa zela expliquer zala calme colonel a défaté yango na loba bo fa na calme bo pesa na quelques semaines na ozana type oyo na ba vieux acte ba banga na nzela kala mingi to stopper nan ça va zela na expliquer yo ya lobe bo ba mabanga te soki na bo ba libanga mutu na ti prophète Emmanuel Dodi mutuna boyambaka na bino ba pasteur kilikili
on a un vrai pasteur. Un pasteur, moi, ça un miracle à danger, mais ça un millionnaire, il y a deux fatés. Ce qu'on a coopéré déjà, on fait Emmanuel Dodi. Vu na yo comme na moitié ya kobonga déjà. Da wana kuti fo bonga. Masolo ya zobeta ya ba 10 000 na Hollandais te parce que na fungoloka batu o ya likolo nga na copine o nga peut-être na so téléphone nga na bengi pe ya mbio. OK, très bien Ken Pia to komi vraiment na suka ba aussi na biso ngonga. Lilo ba na suka ko lo ba ni na Charlie Prince. Na ba fanatique ni sto afali na batu ni sto ba la nek. Na ju mutuneti ye kombone Charlie Prince. Maintenant, la prince ya mbongo, comme on est prince ya Weli. Donc, prince ya Weli, il y a un PC comme Charlie Prince, il va péter PC dans l'Ibade, on a touché par semaine, $20 000 par semaine. Asa ingénieur à mon nez, na gacha estate. D'abord, on va pas pour battre père. So, on est comme moi, week-end, bien à Tingama, na weza blague. Bon, d'abord, on vient à Luiso, Mbata. On est là dans danger, mais on a une boutique qui m'a forme, na ba Cape Town. Ok, un jour, on a retombé au Canada. Chaque semaine, on a besoin de 20 kilos à fond. Mais on a dérangé, mais si on a lobby, on a une décision. On a Adèle Diogo Bagou danger. Bon, ça, on a tellement de maison, on a son matin, moi, boy. Bon, moi, matin, on a vite, il y a mon nez. On a tant à combo, on a face à mon shop. Kendo tout na kolo na ngote. Papa na bango. De la famille a mbongo amisko Adel Jo Bagou danger wana sko mutu nanga. Ken Pia to komi vraiment na suka. To komi na suka pardon TV zangu ma to ebi ke zama kambebela koloba. Moi suka Ken Pia na zape na ba manager. Ozuna te shadow. Moi 19 ans ma mbongo bele. Manager a Ken. Yo lo ba yo za danger moi na manager te. Lelo to lo ba netinga Ken na nenga streeter. Na legena la leader rebelle musique soit longoli ka fali onyo satikali na nenga structure ya organisation na wale ka ba leader rebelle même ya musique nana manager naza pe nana manager wana bomona ki ayamba nga na poto afandisi nga na ba frère na ye na zongi Kinshasa ayotika nga tina kin père aussi bomona biloko abongo ke même wera même jibe même vient à son profit, même bangonyo soana, même barobino, même na bakenda pote. Est-ce que bazana ba manager ko balongwala bango ayo tike awa mutunanga nenga komi na kimia boya penga na zongi. Eloko nécessairement. Omikumisa mingi ya Ken. Non, omikumisa teza eloko ko fiyata ba image. Ngana yana manager tira na Kinshasa. Wana manager siko quand qu'est-ce Ken Pia na ozonga so poto puisque fali to ebite so ya romema o lisusu. Déjà Fali n'a déjà fallu ils ont mérité ba merci belé asa bongi c'est nga passeport ezalaka ce qui caché on a Schengen et côté de une fois bas deuxième façon ko yeba ba depuis melo sauter donc ko kende nga ba pote zo c'est na so falité mais on l'a aux États-Unis États-Unis na okende si ko pose la puto de malembe ko molo la calme. Et ça c'est pour moi c'est peli. On a massa nanga. Tu es banni depuis kala. Na comprendre te. Chala zolba. Yo kuto za monter nanga. Ngako yo za monter na yete. Yo ozalaka pena vrai monter. Ya fiston sai. Parce que biloko sai. Bambongo sai ya futa. Aza futa Christian. Ye chala za na mbongo futa ngota. Yo zalaka ndeko s'occuper na nini ya size. C'est que c'est à melon là. T'es là comment on va faire tout. Ba faire tout bimisa. Non, bimisa. Mon c'est ça va pas ça yo. Ya kokate. Est-ce que na cause bon, bah faut pas tenir ça engagé. Yo moko zawana ozatemwa kile. Allez-y comprendre nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Non, mon président Fiston Saïsaï Nicolas Betty puis moi gratuité. Peut-être depuis bon. Nathalie. Ça dit Nat. Yo. Oui. Toi ba Alex wa kufia na yondo bogela gembas. Te ngana next to uta sika mona JD record. Ngana Alex. Yo ya kufia ndeni pas bela ete. Ko zake we la place c'est pas ça ici. Te we la place ngana Alex te. Oh bozo we la bozo swana. Te we la Alex c'est vraiment mon ami personnel massa. Comment on a passer ça yango mutumo honnête abotola ke moi si ozaka Alex te. On les a vie privée. Merci la chaîne internet comme vraiment la souka. Ken Pia rapidement mabanga. En tout cas c'est Apolline Lumumba, Adel Jo Bagou danger, mon vieux Luzo Mbata. Merci mon colonel Héron Ilunga. En tout cas lumière aux autres à Kinshasa. Ce qui battu na tibino ba mon colonel
Eron Ilunga bozalaki ata 10 na mboko oyo se bozalaki ata 10 na mboko oyo mon colonel nde mboko ese bonga mboko ekoma poto tala susi oza nango matete oyo toyede ezalaka kuluna lisola kuluna esila depo tiela bango lumière. En tout cas mon colonel merci lisusu naki omona biso misala yango na ipeni kuna lisusu mon colonel naza na ndako te mon colonel naza locataire ti lelo mon colonel. Merci beaucoup na soutien. Merci balandi nyos tout o balandi biso basi di bako balanda biso na fimbu na émission tolobele yango. Je pense que vous comprendre la vérité ken piana alobi. Kaka ndenge na so sabino ba propos teni eza ko engager kaka yemoko ken piana. Itali kaka yemoko. Émission comme bongo na suka na opesa ba merci lisusu mingi na bato so bakomela biso bo continuer ko komela biso s'il y a des suggestions il y a des remarques bo sala biso tozana pour na bilo pour ko améliorer mosala. Je pense que ken piana bimisi ba vérité na asali droit de réponse na Charlie Prince o peut ba rota l'émission oyo bo partager bo télécharger et surtout bo liker bo taper ba j'aime et ça la biso bien et monsieur sali plaisir na Dorta Love mon ami privé Tony Issa Tony Rissasi tonton Mamba Dorta Bailo et monsieur ça la plaisir bon na Jojo le Nox moi ça pembe et monsieur sali plaisir bongo na Rit Molicho moi sikole mobali Natasha Ilangala Dorcas Molicho Jia Manda Molicho Bobongu Minakatsa Frank Ado Jabir Sa Majesté Calamité quelques jours au moins na yo et monsieur sali plaisir na Zozo Luanda Pati Luanda Blandine Luanda abona comme na suka mon privé partenaire Rachel Rey Bristaline Mwamba to comme na suka soki image bongo na ki ozaki kitoko na bokasi bongo ya Christian Soumaël maboko trépied les grands réalisateurs Christian Soumaël to ba suni chikicha cha cha